La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte nanga na chama de TV, la collecte nanga na chama de TV, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Daniti manga rozaïsou na isengwa kuyembela bino, artiste na bino, danseuse na bino, azalaka epaya Kofi Olomide, na yende mutu, tozo temps ya obeta masolo, na émission ya grand Aria lelo nana, ofu la biso nana pour ça na okiti na oboye pour que to zala un peu voilà, je crois à la biso bibalé, za biso nana, voilà bon nana. Bonjour. Bonne santé. Santé bien, santé bien. Mais on tient caché les boy bateau bakulanda. Que toi na maladie, éviter. Corona. Ah. Ngaka ni sola tsa on système on baba kisoko lo. Tant on peut faire Ebola, tant bateau ba peut faire Ebola, ba bébé force to ba bolo. Et on to là te là ba ba caché les so dans les émissions pour ba na ba corona quoi. Oh. Bien parlé fidèle ami internaute, na ebi bien la biso fidèle. Bien la biso fidèle Milano la na biso na maître la biso nani. Maître Abdul, maître fidèle Milano. Maître fidèle Milano na maître Abdul ba na biso. Voilà. Nana lelo ezay symbole sur Oyambayo na chaîne na biso lumière dans le monde télévision eza première fois maintenant on ngapona respect ya ba abonné qui sata moi caché pour que ça ba mona yope pour ça la moi kitoko quoi ba iba kolanda biso ko ngana ko eba nana asalaki tamboni na quartier la terre et tant que danseuse. La salle a 1 an. 1 an. Voilà, Nana continue à quartier la terre depuis quelle année? 2001, la longue est 2000. Qu'est-ce qui se fait que Nana a quartier la terre? Or déjà on a dit. Déjà na beta on beta ngo ba place pour sous la première fois na chaîne na biso pour que Batou va découvrir ngo. Na longa pour la linga na orchestre na longa. Oh, oui, na linga na quartier la terre balinga. Bato musu basala ngo pe kana ndenga sese so ya ngapi basongi lokwa bazaki ba revestaki bafunda nga yango sala kena longa quartier la. Ah, olinga pe ka membre moko ya quartier la. Oui oui. Ya za maître. Na ki maître mais mi tu aza pas fali. Maître ba. Oui, maître moko azala. Fallait azala maître moko, toi azala ba maître bébé. Te maître moko ba voyager na partout. O ba voyager partout. O bazala na lukana ka. Ben 50 ou ba balundo. Ben 50 balundo. Oui, oui. Abuzane bolingo kaka peluka bona. Tuza bolingo na ninga quartier la tena longwe tukuma pe ensemble après to yo kabwana. Oui, to bota ba mbaye. Usiku kabwana pour nini aussi longtemps que Ben 50 azaka. Et mambo kabwana batuna ngote. Moi mambo kabwana na mukila lelo batuna ngoli. Okomona ngana patako na ninga kimosi na mbali na ninga kimasta. Okomona ngana ko to ba master mais lobi ba moni biso. Il faut comprendre que ils ont comprendre. Son Hollanda yo bien na landa ba émission moko boye na no sala on dit qu'on va pour mettre ben 50 on va leur réclamer on dirait mettre ben 50 avant qu'on soit à charge ya bana biente mais on dirait besoin déjà solution pour na kambongo. Bon solution zo maté solution zo maté bon mutamutaza ndingi na musu bakolo bane pe bongo akozwa pe conscience mais mutu mususu omona tikali ka bongo inconscient. Bon ti lelo pe solution zo mana ngo pe te ti lelo pe ka solution zo. Oh tindo sa be michona moi et le mettre ben 50 derrière. Elo monté. Mais quand même on sunga bana na. Elo té. Oh. Nana. Oui.
Dans Rolando, très bien. On dit que, bon, moi je pensais que peut-être il y avait déjà eu une solution. Non, solution est jamais été. Mais dans on dirait, nani, ndeko na biso moko pas zakaka et pas ya Hermala. On dirait porter au plainte. Non. Il y a au fond d'ailleurs. On a fait la yoka qui on va essayer de pas battre na bango, ok, et dit badiata, quand il y a par rapport la émission na sala quand na lobeke, bango batia qui songi na mamdanga na be 50 pas profit, ba be selanga musala na ngai. Alors quand on est dans le quartier la tête bon, ce peut pas fonder à terre, na koka pe voyager na ngape, un peu relation pe la be 50 lingo si la ngo tonga to bota peta bana te. OK. Comprendre. Mais marambo on y so pesa. Et dit badiata ndema. Na si. Bon, on est dans le bar bongo, pour première chose aka asi tumba fundanga pa maman mi a persona. Voilà, maman ya première fois si tumba fundanga kuna deuxième tout ce que ba fundanga bango mi balene di badia ta pas pour faire si tumbona et di badia di ba fundanga pas pour voilà je dis ça maman. Voilà, lentement et sûrement tous toujours na artiste na bino nana alors après ça nana on sala nini. Voilà, minute la tika monde ya obina mais nazaka na monde obina poso ko yemba obina ka. Voilà. Na kuma mingi na monde ya oyemba siko oyemba wapi? Na minute na sa carrière solo na ngamoko. Kuna za place na oyemba tina okemba wapi? OK. Orchestre na oyemba le msulo ba ya faire rigolo. Ndenga ki. Na minute siko na sa carrière solo na ngai. Non, Lucas, ici déjà ba demande na ba label ebele, non si akaba répondre ngai pour na annoncer ce ko ke na za tel label. Na préparer, moi lo na ngamo. Si on a bien nana. Obi que s'il faut yemba, oyemba ka pas faire rigola. Or, orchestre ebele et pas il a fallu que ça monte so na lobby faire rigola. Nani ba JDT bazana ba orchestre ba zepele na lobby faire rigola eza par rapport ya formation autobeta avec ba masolo mikolo ezolo eza par rapport à formation. Dara faire rigola za grand chanteur. Na ebité na orchestre ne bana ye mo bana ozo ba miseti le lota mutaleka ina oyemba zaki. Oh, parce que so za pembe na biso to abato to za lokwa ba benga mo bani ba banani ba néophyte bata sika to bandi mambo oyemba oza mingi pembe na mutu oyo ayebi mambo wana mingi ya msusu ko tenga ma place mo boyembi le msusu boyete ko yemba boyete zala boy donc faut battre mo boya ba bongo. Oh, c'est pour cela ex-président na yo Koffi Olomide le baka que auto lo mari savoir oui la son en format ferré. Excusez. Pour former les années. Formation les années. Bon, il y a un lobby par rapport à sous à cause d'un épée diplôme attends commercial mais à quelle informatique ça la formation pour accélérer informatique. Autre formation n'est-ce pas? Et dans des mots que faire aya besbuenge ya bango nyonso ensemble. Voilà. Aya rango azaka déjà na talent na yango baswa kai. Mais azaki formé pourquoi za na talent. Okoyeba oyemba mais tant oyemba côté ba grand baza ba mikolo o baza na ba oreille musicale par rapport na yo. Ba oyo ko place mo boye bete koto koyemba ngo boyete. Bala ki sote na problème faut téléma bo faut bina rabo faut sala rabo. Mo biloko wana faut za rabo émission za rabo. Et c'est de la formation. Voilà. Pour formation zani. C'est Koffi Olomide et il mo pas à formateur. L'aime si mo ko nié qui formateur na ya ligne qui a un encadré wana selon yé. Oh. Mais il pas formateur, quoi former pas musicien. C'est Koffi Olomide pas format fali. Oh, bon fallait autant. Et pas Koffi Olomide. Ata zaka na orchestre musu ya ba quartier mais place o ezake ba yeba ki ye fali pour pas eza quartier latin. Azaki formé pour na. Bien parlé, Nana, on est toujours avec Nana. Nana, parce que je te vis en train de parler de Ferrico là. Mais on dirait dans le clan Wenge, bon, reconnaître Ferrico là. Mais ah, yo l'oubli que vrai chanteur, Ferrico là danger, et Moutoukou toi yemba, ma première voix est danger, manda chante Ibrahim. Abi Ferrico là. Parce que moi on a tamba mon cachiné. Où ça? Là on a ta cachiné. Oh, qu'est-ce que man la chante? Casité, il y a moi là si on a la télé ba mon cachiné pour
ata yo moko vraiment ata yo moko toke pai tozo pai est-ce que ma musu pende robot eza wana au moins te ga mo ba image bimi ba image bimi siko bolo banini yemo papa chéri jibe piana ou ranson na podium faire azo yemba faire na habiter na âge na serana ko zazaki pe na ba 15 ans azaki mo mukie la série wana faire oyemba jibe azawana ou razana Emile alias oui, ça la faire dans ça la vocal na mo pas yemba mo pe na maison mère Nzambe pati wika omanga Nzambe Tatanga ya motema bijo semelo do ba sa badio na Emilia OK oui razana jibazana Yé moko jibe na munoko na présenter Ferrego la dernière fils né à Wenge. Parce que l'habité c'est Rana Soblies Bleu na kota ki BCBGT to manda chante na kota raté. L'habité série wana ba présenter Ferrego so ba on va ça. Manda chante ça sala déjà. Et si qu'on deni ba yebe ngote ko ba image ezali. Dès que ko manda chante ba série na kota longa po ba kenda ça elle Paris. Et bon si ko Blaise Bleu. Donc moi faut que la télé mon ka cache ne. Wana ya ki mutema mabe wana donc so ba lobi ya ba jalousie mo mal placé mutu oyo azana na carrière ya Blaise Boula na faire Blaise Boula bana musique liboso ya faire gola mais lelo so to bandi otsa album to bandi otsa makambu faire à l'équipe Blaise Boula ko Blaise Boula nana Blaise Boula kasi wana sala pas cité Blaise Boula ingénieur ingénieur wana za maramba musique ngana maramba ingénieur te do ba ndenga maramba musique ndenga tambola tena ndenga musique etambola lelo Blaise Boula banda ba série o basala pondération utinda mema orchestre na poto esili mais Ferrego la mema ba mise combien de fois na poto abeta pe Zénith asabe maramba minene na minute otil lelo so beta ba concert par-ci par-là vous comprendre Nana. Tamo déjà papa chéri na wera c'est omoni wera yemoka lobi abi est-ce que oyo azaka pembeni na biso ano ba ola kisana zaki suzia Ferrego la bolo ba sunite bola ta cache esi lelo makambo ezala kati émission yo fidèle ami internaute ba biso ko lobeli faire ba ola ta na ba ko cache Nana. Oui. Tu parles bien. Bon, ndenga ba bete ya teke na boy Blaise Boula mais na lobby de vérité par rapport ya tako. Sikoyo toke ina na place. Fali Poupa. DiCaprio. Numéro 1. Ya musique ya Congo. Tika biloko wana ko numéro 1 ya musique ya Congo. Alobi boy. Bolo barabongo te boti kosala babilo mususu na à part Fali kobeta na kan yemo déjà le bagam et puis azui chiko bien ndenga lobaki oui ta banda pese mbo le bozaki ozaki place akenda ko za chikwana yo kanga na na bisao numéro 1 ya musique nanu na musique c'est ça le millionnaire la musique na ndenge na fafani yoka na yeso yo poser une question nga pe na répondre numéro 1 non na musique azano pour ba mise bazo bimaka kaka bazo bimaka pe ba bima tanga batabule no ba beta no ba 9 jours ya Olympia mais tout le monde tabule a beta pe lolote comprend ba wera ba beta ba double Zénith ba jibe ba beta ba grand Zénith mo bosozo ka sorti lelo soyo ka wo kantsangwa Fali kutu mangamba ba Zénith ala ni sapite abala sa ko ko beta Zénith nini o beta mati lelo bo vana ba babu ba tie Zénith mo bo ya Fali la sini ko lelo maison mère so vana ba babu yo ka pena ba taka ba je ba double Zénith wana o yo ka ya kofo yo ka ba orchestre nyoso Wala ba autotuna na baloba wana ba autotuna na ba komocha wana onde mpe esa ba ngol bien. Wala ndenga musique penda to loba no mambasi. Dadi ya vanga na kolela. Musique eza no mamno ya koyemba yebande no koyemba yeba ko beta concert sepeli saba. Wana ya ba sentiment ndeti soto banjo beta solo ba kan yoka. Mama solo ndeti ya kan. Il a déjà grand artiste. Ko so ba bengse na kanelo ni yo mona ya danger.
Bon, peut-être ma choisira. Peut-être ma choisira. Na Congo, tout le monde a recours quand même. Parce que Babeng ça qui a fait composer peut que chanson à terre Cannes. À ça là on te met au monde qui va Shakira va. Oh, il y a bien bango lokota pas. Eh, voilà ba bio apara Juma wana te. Ah, normalement on a te. Na bien. Jamais on a te. Lokota pas ta façon. Na ko bina nzembo wana te. Ezanze malini. Teme kuna bila ta ba générique ne mususu wana te. Bo ta ba nzembo oya ko ka ko beta na stade te. Na bien lokota pas ta. Yo ka do ça de ba te. Ozotuna ngani yo ka ngai na répondre yo. Yo ka ngai. Ngani na zo répondre. O moni neti soki ozobeta na ba stade ya bongo ba composera na chanson oyo ezolobela mamba bali. Tout le monde a air qui dit basalango o baza ba grand star ba Shakira basalango ndo mona pe Bill pe ba pour essayer ba beng ça pe Bill pas ala pe les sel congolais ba yemba siko chanson d'ensemble siko yeba pe yo ka te so ki pe zala ki ke ba yemba ki yemo kasi Bill pas aki yemo mais Bill yemba ina ba o mais yemba ba tu va composer chanson baza ki ensemble yango wana ba composer chanson ensemble na ba mabongo ba yemba bango ba mais yala ki siko OK aza maître na ba maître on a composé nani lokota pata wana eza bassesse ba bilo mususu bomo nango grave wana mo nango eza bassesse so muto akumisa ngo pourtant yo de yo mi bengi ke oza grave eba ke ba benga wana ba événement mo ngwe donc ba benga na ba événement na ko mo nango te ke oleki ba so bongo sko héritier nenga sa tour ya poto amemi na bakisi nzoko amemi orchestre nde baosala tour a poto siko héritier yo telema loba antuka te héritier pas te osoko lobela fo bando lobela ko place aza kuna mais oui place azali fo bando lobela ngo oh babilo musu batika omona ngo danger mutu loko neti maître Gims beta Stade de France atondi sango abando lekane kaka lobela ne likambo na seka oboma carrière na polobi à part Stade de France ana obeta liso elo musu ya munene aux artistes so de jour banjo mona ngo danger moi te yo mo omikitisa. Mais non, est-ce que qu'il y a une minute aussi, il faut qu'on se le dise. Il y a ça, le cas. Quoi gagner? Tala, tout va vérité, tout va vérité dans mon kilo, na king, on est aux arbres. Il y a mon fali, il y a lycée Oya, Banga, on rassemble le roi faire rigoler à ça. Aigle! Aigle! Dans la falaise, à un quartier la terre, les confis sont tournés, ils donnent non à la vie faire rigoler. Il faut pas en rêver qu'un jour, on a vu une fois un banana faire rigoler, donc pas en donner danger. Le millionnaire enfant congolais. Il y aura les bisous, il y a le bon faire rigoler, on a vu. Et un bon avion, la musique, je sais que la musique est tout ça, c'est un danger. Je explique un peu. Numéro 1, ça te peut voir Tayona. Asa, tata nga tambo na orchestre. Tala sko wata olubani. Yepa ya lobaka ya za numéro 1 l'équipe batunyoso. To batangela ede, poso ba batangela denga no tanga inosa na rebo. Ah, nana. Inosa na rebo. Kota mangwana nesa ba soto yeto loba boy fali kuta lobaki yango bien na émission na ye na nati lokolo ya lobi. Bon, ce qui peut-être bazwa qui était bato balinga basa vérité eza gaz maote eza robino robino nga pesha penzema kuluna innocent de robino misete robino a DJ ya DJ aza muto ya DJ ya misete nabi nana aza misete kotangela nga bakombo wana te so banga babenga bato kuna banga babenga ne innocent na rebo ka po aza semie emsu a pas rebo. Millionnaire enfant congolais dans la vie. Sarah Kaloume, Sarah Kaloume, ata Sarah Kaloume, ata Gezité. Tatiana Cruz père. Tatiana Cruz kutana photo. Nabi Gezité. Gezima wait. Nabi ucho na vidéo ya anniversaire à Belachou pour na l'action de force moni fali ebiko place ade sanga pasi motema pasi wa ngaye anniversaire ya tala omoni pona obeta ba concert ko yemba ko faire gola aneza ba jeter wala j'hésite
ta fallait aza puissant mais faire aza le tout puissant ça va jeter zela fallait aza la musique fallait le puissant fallait aza le tout puissant fallait aza puissant faire aza le tout puissant ndenge lwambo makiaja bando benga orchestre na ye le tout puissant ok jazz podala lwambo makiaja na rumba ne wana bando binisa mindele omoni lwambo makiaja na rumba nanga ndo binisa mindele akebeti plein mindele oluka noir yo oluka ezalaka musique olwambo beta wana yo omoni na ye biso omoni ata rumba na biso eza international ya national te musique nationale eza ba musique folklorique mais soki totali mpe balelimba mpe bakoma ovoyage bakoma okebeta yango libanda mindele mpe babini donc seke ekomi siko international po internet musique nationale eza musique oyo ezobeta kaka na mboka mais ntango déjà ekomi obeta ebimi deya neti kaka braza ekomi deya international po ekende déjà sikoyo biso fo tovalorize kaka nde musique na biso moko kaka ozo comprendre banigérien mpe baa baafricain bavalorize kaka musique na bango ozo comprendre eza national te po ebetama tobina yango c'est que c'est international. Voilà, maintenant, tu parles bien dans l'histoire na vie na yo et donc dans 16 nana lelo olobi que maître Abdul patron na bien olobi que ou embrasser le monde ya yema. J'aimerais que batuba olanda yo nana pour y et ça que tu vas comprendre kitoko nzoto ngana zangili bala mama memanga basambelelanga basali nyonso ekoki po babomangana naye fiere elekanga babwakelinga malade kipokambanda lelo adendelanga angamisa santa kitoko eke na mayo beauté à banger on défense assurene ah maleki na lataka pe baolo tango nazalaka na bonne santé maladie sili na bien Sandra Lina ouais ya na ngaba penda pièce ya na ngaya ya kati wana okima ya kati okima te no kima te donc c'est en nga yepa yaka na babilo moya baboya bon elo musu ezala fo linga ngo pe fo mi pesa o comprendre elo musu fo linga ngo pe fo mi pesa po ndeti nga mamba musique eza na mama obwe na koli nango na banjango banda bo mwana ezelo kwa sikate na makila nga papa na nga o aboti ngai papa na nga vie arma ba ye vie arma Sylvain Loussa papa na nga za ancien guitariste ando beta accompagnement na bela OK taka ba serana biso okola na musique papa biso so avanda beta guitar nga na yemba na kola na ngo grande sœur na nga ya na nga liboso ana sida yi asala ape ma musique ape na ba shone em suku tabeta na ba chaîne mususu kuna na sida petit fois wala ndinga ye ma na musique ka ya linga ba reggae ba raga ba musique ni wana avant dernier on a biso Evelyne yebe ma meka musique pa beta be ba shone em mususu magena e bima apela te kwa négligana de lo musu ezala ra fo mi pesa nanu il faut les appeler au mot beuti na makila ozo comprendre Sandra Lina lem susu ye moko amona em so abwaka na yango kipa na yango te za danser em so la ndelo te mais nga penda chemin na nga eza musique po na beta na nga pe ya mo interprétation mais est-ce que musique interprétation so bo kanga manango mingi na vie o ko évoluer to ça le lot il faut le constat na eloko na moko na kati eloko na o ko interpréter pe moko mais yo moko oza déjà o ayo obimi. C'est ça. Voilà bien parlé, Nana. Nous arrivons lentement et doucement à la fin de cette émission. Message Nini, tu peux lancer Nabandeko Babolanda. Et puis, Nana, Abanongo. Ce qui est ici. Soki, de quoi il fallait pour Nani. Et Simbate, Nandeni. Soki ekosimba po makila wana eza dans le roi makila wana ezali nga penda en tout cas un an plus tard mais sope au consulter ba maître spirituel wana makambo wana te makambo ya musique omoni
si oza na talent te ata oke consulter bamaître spirituel osala eloko te po eza loko oyebi na obeta bale te okeka mpa bamaître spirituel okota na terrain obetani yebisango osala nini ocomprendre kozala no na talent ozala na mosala nonga na banzembo na ngai nabonanga bolingo oyo yakomela pema lokola naufrage sans bouée bolingo ya pasi ya réanimation lokola accident te bazotia na bonbon to mpe bazosala ye di bouche en bouche di bouche en bouche teyoka boyoka nzembu te yoka na biboye nabonanga bolingo oyo yakomela pema lokola naufrage sans bouée bolingo ya pasi ya réanimation lokola accident te bazotia na bonbon to mpe bazosala ye di bouche en bouche epi te basala bouche en bouche so motu akei baye baobende pema na monoko c'est ça kokendango kuna te omoni mabe na bino ona kolingaka po makambo wana te ando oyembaka réalité Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons doucement, lentement à la fin de cette émission. Maître Abdoul a ici un Nana. Et l'eau de Michel, vous supposons, maître spirituel au Malaïbi. Au Sala, Bango Oko Sati. Fidèle ami internaute, si tu as un problème, maître Solo Baza, maître Abdoul est là, et puis tu as un maître, le millionnaire. Le millionnaire. T'as tu vas bien déjà millionnaire. Notre vie. Soye. Ça va. Maramou Simba. Ce qui est salut que au salé l'oronayo, vous voyez, n'avez pas mettre la folie. Après, il bat la mort. libala na pe fona la ndela obuka siso libala yeba bala mba moko nga pena ne na zabo imam na mona na ba mama wale bala bandaka libala na sala na ngano presite ya bala mena yebike na mwasi no bala avana na bala na mobali moko boya kuka fona yebo pena makasi na koya na ba presite pona sentiment mokili ba ba mona ke na bala ki po mutu mote ayebisa oke na ndako libala pesa fanja za mala leza zo souffrir pour nous souffrir quand tu es dans un bon il y a mais azo souffrir moralement un peu spirituellement ne to bien va maître spirituel nous tout ça dans le souffrir c'est bon mais il y a bisoté biso ngote dans mon balibala ezali lo mobo na le ben na vie na koza na souffrir mais na za prête. Bien parlé, dernier message, il y a Nana, na bayenion so balandi et Nana kokosinga na bana poto to bande konyo so balanda en ce moment basani pour Nana. Bon, pour Nana kabina nga bela souci na ngezaka mamba musique donc on a pesa contact na Nana pour ça va soutenir la vie. Pour soutenir nga parce que vous voyez mamba musique des alara ndenge sengara et mon soutien zara te ambongo soutien mupeza ya conseil soutien mupeza ya mamba ezaka ebele kwa na vie. Donc on a pour ça soutien Badoul na pour ça be ba demande na na balabel dans la place on va répondre na tanini na okende. So pe mutaza pour so yemba ye. Non pas de problème. Voilà, numéro il y a contact et puis la dédicace parce que tu connais ça. Bon numéro on a contacteza plus 243 81 92 01 666 81 92 01 666. Bambote ya trop na famille na ngamba lelo ba mabangi ezebele te. Voilà. Ezateka na soto le ka to boaka bino to lembi pe. Le mabangi ezati na pesi bino nyonso mba moko mbote pona lela bino fort bino pe bolelanga fort. Pesi ka maître Abdoul na maître nani le millionnaire en franc congolais. Maître Milando, Ambota Pro, Abatutu, na caméraman Sosa Simabuga, les grands chroniqueurs, Doris Lombele, Bambota Tro, na famille na bana na ngai Ritz Balondo, Joseph Balondo,
na petit fils nanga Allegri. Ça n'a bien pour ça mon cas pour ba ndolo. Mais baloba na été tala moni bana nako ngamona loba so zemi ana muta o awanga na kizemi mso ngoza problème peut-être peu to zalanda ko mo ko dege bana na bazo papa bango bazwanga ne lote na ya mwasi na ya mobali dans la mi botite. Voilà, merci beaucoup. Là c'était Nana. Là je tiens à dire merci comme ça Fidèle Milando, le plus puissant maître Fidèle Milando, le millionnaire à franc congolais. Balobi bato ba kusala misala e komonana. Tala to ba vérité na mukilio na kingo nde to zabu. Ye moko fali ayebi ke lycée oya banga kayo rassemble roi faire rigola saki. Aigle. Aigle. Dans la falaise na quartier latin. Les confis ba tourner idole nona na bi faire rigola. Il faut pas en rêver qu'un jour na vie ne faut un bana faire rigola donc pas en monnaie danger. Le millionnaire en franc congolais. Yo kana biso so ya lo. Le mbongo faire rigola na on a vie. Et un bon azion wapi na musique. De ce que musique est tout ça c'est un danger. Yo expliquer ngani. Numéro 1 ça te pour wata yona asa tata ngata mbona orchestre. Tala sko wata olubani. Yepa ya lobaka ya za numéro 1 l'équipe batunyoso. To batangela ede poso ba batangela denga no tanga inosa na rebo. Ah nana. Inosa na rebo kota mangwana na soto yeto lo baboy fali kuta lo baki ngo bien na émission na ye na natiko ko lobi. Bon, ce qui peut-être besoin qui était bato balinga ba sa vérité, ils a gaz mawete, ils a Robino. Robino nga pesa penzema. Inosa de Robino mi sente, Robino a DJ. Ya DJ, aza muto ya DJ ya mi sente. Nabi nana. Aza mi sente ko tangela nga bakombo ana te. So banga babenga batukuna, banga babenga ne innocent na rebo. Rebo ka pa za semie. Emsu a pas rebo. Millionnaire en franc congolais. La vie Sarah Kaloume, Sarah Kaloume, ata Sarah Kaloume, ata Gezité. Tatiana Cruz père. Tatiana Cruz kutana photo. Nabi Gezité. Gezi mawete. Nabi ucho na vidéo ya anniversaire à Belashu pour na l'action de force moni fali. Eko, là ça des ça passe monter ma passion. Ngaye. Nabi anniversaire ya dans la moni pour no beta ba concert ko yemba ko a faire gola neza ba jeter. Voilà j'hésite. Ta fallu à puissant mais faire à les tout puissant. Au ça va jeter. Zera, fallait à tu es la musique. Fallait les puissants. Fallait à les tout puissant. Fallait à puissant. Faire à les tout puissant. Ndenge lumambo makenda mulambo makiaje bando benga orchestre na elle est tout puissant OK jazz. Podala lumambo makiaje na rumba ne ana bando binsa ndele. Omoni lumambo makiaje na rumba na bando binsa mindela kebeti plein mindele oluka noir yo luka. Ezaka musique lumambo beta wana. Yo omoni na biso, omoni ata rumba na biso, eza international et nationalité. Okay. Musique nationale, les ba musique folklorique. Mais surtout hôtel peut ba leli ba pe ko ba comment voyager, ba comment au Québec en Liban mindele pe ba bini donc c'est que comme score international. Internet musique est nationale et ça musique aux autres taka na mboka. Mais tant ou déjà comme au beta et bimi de net tira braza. Et comme de international. Pour ekende déjà. OK. Ce qu'on peut se faut valoriser quand les musique na biso mo kaka. Vous comprenez? Les Nigériens peuvent être africains. Ils valoriser la musique na bango. Vous comprenez? Les nationalités pour mettre à c'est que c'est international. Voilà maman, tu parles bien dans discoto yanon na vie na yo et donc dans 16 nana lelo olobi que maître Abdul patron. Na bien olobi que ou embrasser le monde j'aimerais que Batouba Olanda yo nana pour y mettre na ta moi
Et ça, que tu vas comprendre. Kitoko na nzoto nga nazangi libala mama memanga basambelelanga basali nyonso ekoki mpo babomangana naye biara elekanga babwakelinga malade kipokambanda lelo adendelanga angamisa santa kitoko eke na mayo beauté à banger, on a défense assurée. Ah, mannequin, la takape baolo, tango na zalaka, na bonne santé, maladie sili. Na bien. Sandra Lina ouais, ya na ngwa penda piste ya na ngwa ya kati. Wana okima. Ya kati. Okima. Te no kima te. Wana se na ngwa. Yepa yaka na babilo mo ya baboya yembi. Bon, et l'homme sait la folie n'a pas pu me payer ça. On comprend ça. Et l'homme sous folie n'a pas pu me payer ça. Pour des tinga mamba musique, ils ont maman ou na poli na ngo. Na banja ngo banda bo mwana ezelo kwa sikatea na makila. Moi papa na nga o aboti ngai. Papa na nga vie arma, bien vie arma. Sylvain Loussa. Papa na nga za aussi guitariste, ando beta accompagnement na bela. OK. Taka ba serana biso kola na musique. Papa biso so afanda beta guitar nga na yemba. Na kola na ngo grande sœur na nga ya na liboso. Ana sida. Yi asala api ma musique. Api na ba chaîne na musuku tabeta na ba chaîne mususu kuna na sida. Petit frère ala ndingai. Yi ma na musique ka ya linga ba reggae. Ba raga ba musique ni wana. Avant dernier on a biso Evelyne. Yi be ma meka musique pa beta be ba chaîne na mususu maintenant e bima apela te kwa négligana. De là mususu ezala fo mi pesa nano. Il faut les appeler au mot beuti na makila. On doit comprendre. Sans aller dans l'aime sous yemoko à mona. Aime soit boire car na yango kipa na yango tata danser aime soit dans l'autre mais nga penda chemin na nga eza musique po. Na beta na nga pe à mot interprétation mais est-ce que musique interprétation so bo kanga manango mingi na vie au pour évoluer to ça les l'autre. Il faut le constat non eloko na moko la carte eloko na o ko interpréter pe moko mais yo moko oza déjà o ayo obimi. C'est ça. Voilà bien parlé, Nana. Nous arrivons lentement et doucement à la fin de cette émission. Message Nini, tu peux lancer Nabandeko Babolanda. Et puis, Nana, Abanongo, Soski ici. Soki, de quoi il fallait pour Nani et Simbate Nandeni. Soki et aussi papa makila waneza dans le roi makila nezali on appenda en tout cas un an plus tard mais so peut on consulter ba maître spirituel mo ba te wana marambo wana te marambo musique moni so ozana talent te atoke consulter ba maître spirituel au sale lote pour ça on yebi no beta balete okika pa ba maître spirituel okota na terrain obetani yebisa musani. Vous comprenez? Vous avez un talent, vous avez un talent, na bonanga olingo yo yakomela pema lokola naufrage sans bouée olingo ya pasi ya réanimation lokola accidenté bazotia na bonbon tope bazosala di bouche en bouche di bouche en bouche. Yoka na biboye na bonanga bolingo yo yakomela pema lokola naufrage sans bouée bolingo ya pasi ya réanimation lokola accidenté bazotia na bonbon tope bazosala di bouche en bouche epi basala bouche en bouche so mutu akei baye babende pema na munoko. Ah, on l'obende na c'est ça. Kokino mokuna te. Ah, moni mapena bino. Ona kolinga kuma mwana te. Voilà. Non ma réalité Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons doucement, lentement à la fin de cette émission. Maître Abdoula ici on a tout le monde. Nana. Et là, Michel, vous supposons que maître spirituel on a la yibi. Bon, ça la musala. Bango ba okosati.
Fidèle ami internaute, si tu as un problème, bah mettre solo bazar, mettre Abdoulela, et puis tu as un maître, le millionnaire. Le millionnaire. T'as comme tu vas payer déjà millionnaire. Notre vie. Soy. Ça va. Maraboui Simba. Ce qui est salut que au salé le ronayo, vous n'avez pas mettre la folie. Après, il va la mourir. Libala na befona la nila obuka siso libala yeba bala ba moko ngapena ne na zabwe mam na mona na ba mama bale bala bandaka libala na sala na ngano presite yo bala mena ebike na mwasi no bala avana na bala na mobali moko boya ka funa ebo penda makasi na koya na ba presite pona sentiment mokili ba ba mona ke na bala ki po mutu mote ayebisa oke na ndako libala pesa fanda za mal à l'aise zo souffrir. Pour nous souffrir quand tu es dans le bon, on lit na yazo milanae, mais azo souffrir moralement. Un peu spirituellement, des tombes on va mettre spirituel. Nous tous attendons qu'elle va souffrir ce bon. Mais yo bisoté. Ayo bisoté ngoté. Dans mon balibala, ezali lo mombo na le ben na vie na cause na souffrir. Mais na après. Bien parlé, dernier message, il y a Nana Union so balandi et Nana Kokosinga Nabana Poto, to bande communion so balanda en ce moment, basa ni pour Nana. Bon, pour Nana Kabina, nga bela souci na ngezaka mamba musique, donc on a fait sa contact na pour ça va soutien na vie. Pour soutenir nga parce que vous voyez mamba musique des alara, ndenge sengara, et mon soutien zara te ambongo, soutien musu pesa conseil. C'est un peu ça, il y a mamba zaka ibele kwa na vie. Donc on a pour ça soutien badoul, na pour ça be badimo na na balabel, non c'est la place on va répondre dans tanini na okende. So pe mutaza pour so yemba ye. Non pas de problème. On a contact et puis la dédicace parce que tu connais. Bon numéro on a contact que ça plus 243 81 92 01 666 81 92 01 666. Bambo théâtre na famille na ngamba le ba mabangi ezebelete. Ezateka aya noso to le ka to boaka bino to lembi pe. Le mabangi ezati na pesi bino nyonso moko mbote pona lela bino fort bino pe bolelanga fort. Pesi ka maître Abdoul na maître nani le millionnaire en franc congolais. Maître Milando, Ambota Pro, Abatutu, na caméraman Sosa Simabuga, les grands chroniqueurs, Doris Lombele, Bambota Tro, na famille na bana na ngai Ritz Balondo, Joseph Balondo, na petit-fils na Allégré. C'est ça bien pour pesa bango ka bakuva Balondo. Mais bana été tala moni bana nako ngamona lobara so zemi ana muta o awanga na kizemi même so ngoza problème peut-être peu pour tozalanda komo ko dege bana na bazo papa bango bazonga ne lote na ya mwasi na ya mobali dans la mi botité. Voilà, merci beaucoup. Là c'était Nana et là je tiens à dire merci comme ça à Fidèle Milando, le plus puissant maître Fidèle Milando, le millionnaire à franc congolais balobi bato ba usala misala et komonana. Je salue comme ça mon patron, Maître Abdoul. Maître Abdoul. Aïe. Pali Rakaka. Et pourquoi pas Doris Lombele. Et voilà mon collabo. Donc voilà, je le salue. Je salue aussi. Et voilà, comme déjà, il a Souka pour que les Arabiens. Il y a Fidèle Milando. Fidèle Milando, le millionnaire en franc congolais. Le millionnaire en franc congolais. Wana mambabo ya mote na yambi yango na bena kimia ya Fidèle Milando na vraiment. Donc omoni nini ba misu bazaka ba maître so ndake pa bango akosi yeka na mwa likambo mwa ekomi bakoko ba bimela osiko bango na ba maître Abdoul. Sérieux l'équipe.
puis omona bato bazala yango makambo lokola yo présente nga déjà bango yo bavi na nga yolo mpo nga mpe nafanda na yolo na baboro yo na baboro bavi na nga donc c'est que ntango yo présente nga daya bato na na confiance et puis Dadi Mbiyavanga voilà Dadi Mbiyavanga lobi si aussi c'est mission awa studio à liboso ça bien mais yaza kota fali bah et on quel est le problème tika no la conférence na ba vela na te ba pichu botoko asi ete yaza muntu malade Dadi Mbiyavanga zanga na malamu yaza social azane social ya soutenir bato eza makambo yaza lowa azwa ndenge moko ba les millionnaires afro congolais nde bazali lokola azaka pembeni na bango makambo ezaka ok c'est bon aza nanga na ade après na ebisa bilo na après na après voilà merci là c'était l'émission Grand Art avec Dani Timanga dans votre chaîne Lumière dans le Monde télévision fidèles amis internautes. N'oubliez pas toujours de s'abonner dans votre chaîne parce que vous ne manquerez pas des informations vraies et sûres. Quant à moi, je vous dis bye bye. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.